Ma Mission TV, le miroir du monde. Et le Ramalonga, azo salaté, bah dépense, na bah dépense n'engé, bah talamuka peut-être bazo critiquer. Donc voilà. Bénéficiaire, bah bénéficiaire, bah voyage wana. Et ça bah talamuka. Lelo oyo matongolo. Aza nommé administrateur na Banque africaine de développement. Bon, on fait ça en Orbimate. Pour que Bimona zo kuta na pesa bad. À comprendre que bah masalamuka, bah obé la vérité des inzo ezaki yombo. Donc moni, au sein de la FCC, c'est pas notre problème. Comment c'est fait que la FCC est les bases? Mes propres bases. Yo zolaka biso bato ba dossier, Chadari muta ba dossier na Union européenne. Alexis Tamamamba, sanction ya Union européenne aux États-Unis. Yé muta panzaka avion ya peko ya excès de Goma. Aza rebelle. L'avion est très moche, donc, azala problème très moche, na famille na bango, famille à père na bango, abara très moche, na avion. Vice-président nae, Chadari, nani Bochab vice-président Sénat. Bilo akamona sabo. Kasi azala dossier. Ti le ba meke ba osenga procès pour américain à sa rablerité. Moussa bena moi lona beni kuna charger Ebola. Bah c'est pas le cas. Donc on se belaka so nenge fayu la kota yi dossier. Fayu la kota yi dossier. Bah so examinango. Dossier ni. Azala au Conseil de la République. Charger ba réforme. Ya on tourner place au lenga ko yaza. Mais le lope bati a commis président de la République ndé zolo Obama. Ya ngomoni le la muka bazo beta c'était na likambu ya vérité des urnes. Na le be o so mona ordonnance normale le président de la République. Ordonnance normale le président de la République Zalaka. Mais ordonnance normale le premier ministre. Bozalaka wana bo changer raté mais toujours mona baninga INC bazo sala bazo za ba poste. Siko bino mutu boza kutu na pouvoir. Président a outi na parti na bino tina na bino nini. Au beti c'était na likambo na betelo a toza na milulu minene. Rassemblement ba parlementaire debout. Ya konto yebisi pe fati. Ba nomination tozo mona. Bazo za nommé. Mais si ka président parlementaire debout na baza nommé te. Ya konto lobité. Ndita kokoti, soza mulai et que ça ba kokoti ningana et comme là, il faut qu'on ningisa ntete. Nana bosente que Congo est isolé. Nana bosente que pouvoir à Kabila, na ba masana et ça que Congo côté qui na rando na mokili mobimba. Mais tant qu'on fait la politique, c'est la diplomatie. On comprend les gars qui basent la politique fashion. Bah na Congo, bah na politique na kada shida. Au ande que mbuta loba RDC ça cop. Donc on moni makelo wana uchana oh vérité des urnes. Au soulèvement populaire, ils ont dit façon que c'est un mukolo. Oh, fallait que nous bâchions ben dans la mouka. Il fallait changer ça là, il fallait coordonner la mouka à la fin. Il y a fin, il y a juillet. Parce qu'on comprend que la mouka a fallu mbéa. Il y a Moïse à aller le côté. Bon, on a que nous sommes la mouka, coup de coopérative, copa bien ça c'est à Félix. Mais la mouka na FC équipe morot. C'est que Martin Fallou fait. Donc cash na FC équipe morot. Na lobby FCC cash la mouka équipe morot. Genève. Oui, Genève. Genève est une élection ça matin. Pour que ça t'aide à faire fibo. Candidat Mokoka m'a voyagé Congo monde Aza candidat. Attends bon monde entier. Bango nous sommes candidats à 20 cas na Congo. M'don ninga na zate. Quand ba timel c'est que maso za président avec l'élection salam. Ndeba kena linga boli ya Lamuka. Zo continue toujours bitumba wana. Te Lamuka zo luka bulo. Yo no mo te mo na zo ganga. Azo senga bilo na nenga kolela. So pesika ba malewa atikine kolela. Bango pe ba osenga ba poste na nenga bakelewa vérité de jeune. Posa lisu ya ba diaspora. Yango moni bombo to réservé ba Lamuka na FCC oyo kata bitumba. Na Lamuka na FCC moya ba bunda so ezate classe abana ofele. Azaubi tapatano usafunga nuki. Isso é
Ah, merci. CPX. CPX ici, c'est la Dacia. CPX, c'est un bacon. Louis. Ah, ils en ont Mengaït. Ah, oh, yo, l'équipe. On a l'équipe où il y a pas ce moment. Ah, ma chère. Ah, ma chère. Bisa tomesana kanda te. Awa mutu nyoso soka koti abimaka de service. Mais ma chère, CPX. Oh, ils arrivent CPX. 10 ans de service. 10 ans de service. Numéro 1 na makambo ya kotinda biloko uta Londres pe Kisasa. Batate ebele bakufi batali na sama bele. Oh, soku namsi bango bandu yuka moko likambo na ye. Izali na bajansi msusu bazala cause ya bamatanga msusu. Ah! Tango na yuka kiri sori ya GPX. Mbala moko na Kisasa adresse na biso ezali moko na Lopoli 73. Ah, pas de place tozali facile na Londres kuna ezali kaka na esika stade ya Tottenham ezalaka ndinga esika bana na biso bazali. Et puis boko senate GPX eza kaka moko boyo badongola miso. Vous avez vous dites que vous avez vous allez vous répétition, il y a GPX. Réputation. Phénomène de réputation. GPX numéro 1, il y a Fred Congolais à Londres. Ma Mission TV, le miroir du monde. Ma Mission TV, chaîne à référence, au Bomesana, Kopé Sabiso Confiance, Topesi Binonio Sombote partout dans le monde, Bozali, Kotala, Ngai, Siko, Martin, Engivité, sa fusée. On a Messana toujours Kolar Sabino, actualité. Alors, les lots vraiment, Tokosola, Masolo et IDPS, Naza vraiment, n'a papa Pierre Zomba, Oyo, Azali, président, il y a Parlement debout, il y a Victoire, Oyo, Amesana, Kosangi Sabatu, Oyo, Amesana, Kolobela Batu, na Kombo ya Mwana Mboka, donc président Félix Tshisekedi, Olelo, Azali, président de la République démocratique du Congo. Comme d'habitude, tu salara déjà na papa Pierre. Lelo vraiment peut tozane awa torobetali solo yamaramutu oezoleka. Bisotu to ki ke mwana mboka Freddy Matungul professeur. Oh lelo vraiment a tiki vraiment la muka. Torobet appeli solo ya makambu ya FCC bisotu to ki na ya IDPS ndenge évolution ezali toujours ko continuer na papa Pierre. Mbote papa Pierre. Mbote Martin Engi. Bonne santé papa Pierre. Par la grâce de Dieu hein. Au Congo, nous avons été maratro. Nous avons sonné Congo et jeté. La preuve est que si IDPS a pouvoir le lot, c'est grâce à soutien et puis accompagnement de Nzambe dans la politique à Congo. Voilà. Alors, papa Pierre Outi Koloba, donc les lots aux anneaux du soir pour Barobina Ma Mission TV, dans la chaîne à Mounene, au légal soutien, mais les lots aux yeux pour la évolution Mboka. Boni d'abord, IDPS Bozandengeni, pour IDPS trop Koloba, trop, IDPS trop bas parlement, IDPS trop Bekiri, IDPS trop Marambebele, Boni évolution à IDPS non. En fait, IDPS santé nango est très très bien. La preuve est que nous sommes au pouvoir. Au pouvoir, il y a l'essentiel, il y a parti politique. Parti politique, nous sommes au pouvoir, afin qu'un jour, va appliquer le projet de soutien de Bango. Il y a un IDPS à Bunda pendant 36 ans. 36 ans, j'ai été. Il y a Koufa, il y a Zoka, ma famille est Palangana, il y a Toumoussou, il y a Motema na IDPS, il y a Dayape, mais là, par la grâce de Dieu, au Batikali, bangonde ba kotiti na terminus. Donc mon IDPS c'est ça qui toko, santé bonne, il y a pas de soucis là-dessus. Et au Robert Telanga le solo trop de parlement oui, pouvoir pas Telango. Il y a on suis ma connaissé décision, il y a ko créer ba parlement de Congo Mobimba. Na cadre de sur le Congo l'isu. Pour ba tout ba bondesi ba bondeli pouvoir, bangonde ba za même placer au battre le pouvoir. Comme parlementaire de Bobango ba kolo terrain. Il y a toujours na terrain. Sambela sala ndenge ba catholique ba lobby.
tout ça politique, mais en attendant, comme IDPS, en Angbenda Mboka, Sinati, Namboka Félix a eu un poste, à son nommé. Il y a un peu de na mystique à Foumi, Pekaka Tubino, les Sampunda Buna, les Sao, Missali Saba au Salisao. Il y a un peu de canesse au lobby, toujours créé le Parlement de Congo Mobemba. D'ailleurs, dans la minute, on a apprendre collectif au Parlement de Beau et un nouveau leadership. Donc, si il y a un Parlement de Beau, il y a un collectif Bassima Monani. Tout ça, le coordinateur principal, président de Denis Moulumba. On a président du Parlement de Beau 10e. Coordinateur adjoint, votre humble serviteur. On a président de Beau, Parlement Victoire. En même temps, on a coordinateur adjoint. Tout ça, le secrétaire Gustave Lutumba, on a président du Parlement Tchango. Donc voilà une nouvelle configuration du Parlement debout. D'ailleurs, tout ça comme milenge là, Kalaté, tout ça milé na permanence. Les dossiers parlementaires debout na sympathisant ya fait docteur Tsense oh asa initiateur. Tout ça là est belé na permanence na 4 pe les bandes. Pour tout quand même mukile. Date ko pesama, tout ça comme milenge là. Alors papa Pierre date ko pesama bozar ko milenge là ndé olobi bobateli pouvoir. Donc lelo binom bozan na pouvoir. Alors pouvoir en ce qui to koloba lelo banda nde tozomona président Félix akoma mokonzi mais na kashi wana to monara INT na UDPS mais so to moni bato lelo ba travailler o bazo simba mbongo o bazo zo ba poste o bazo sala tamsu ba na ba société moko to mona trop bato INT mais UDPS to mona bino bozara ba parlement debout donc bozara na ba coin na bino nde ba parlementaire bozo loba donc koto na parlement na bino o ya 10e miri koto na victoire bozalaka wana bo changer raté mais toujours mona baninga INT bazo sala bazo zo ba poste siko bino mutu boza kutu na pouvoir président auti na parti na bino tina na bino nini au beti sete na likambo na betelo a to za na milulu minene rassemblement ya ba parlementaire debout yango to zo milengela to za ba tourner ba parlement debout pour nous sensibiliser bande ko ba parlementaire de ba milengela la politique c'est les rapports de force misali ça ba ko sali ça en politique il y a pas de cadeau yango to za ko s'adresser na président Fachi ya yebi bato ba se sacrifier mingi na terrain za parlementaire debout bato bazaki na front soki likambo oyo tali IDPS biso nde tonda kobima mais lelo bozo zo poste te misala bozo sala te c'est comme si président Félix azobanga soka tchebino boko créer des ordres ou bien boza bato des ordres ben ndengeni poti siko tozo mona bozo bouger te boza ebele wana 10e miri tongo pourquoi mais nzela misala ezala rabo donc voilà en fait ndenge na lobi misala ça ba ko salisa yo bato oyo babundeli eloko bango nde bakobatela ngo donc parlementaire de bois a mieux placé pour battre la pouvoir au ya Fachi parce que bango nde babundeli pouvoir ngo biso ndo yaki tongo midi pourquoi ya ko veiller conscience ba congolais ko talisa bango solution passe par l'IDPS to présenter bango Fachi et bango parce que ba yebi na Congo ba basala la politique les parlementaires de bois bandemela ki biso le Fachi président de la République ya ko to yebi sipe Fachi ba nomination to zomona bazo za nommé mais si ka président parlementaire de buna baza nommé te yango to lobité ndita kokoti soza mulai ekeza ba kokoti ningana ekomela il faut qu'on ningisa nzete la politique c'est le rapport de force toujours créer rapport de force total ça IDPS tout ça Fachi politique yango pouvoir yango ba nyoko mina yango ezaka parlement debout tout ça peine a besoin na minute yo comme toujours c'est là acha lenzaka pour matungulu za nommé parlement pour gouvernement quotidien to kokota place à matungulu donc wana il faut ezala vraiment question nga Martin invité sa fusée sur la likambo toza a vraiment na ma mission TV ndé na lobara alors président Félix lelo aza président mboka na biso tamusu paye baraté un jour aux alara président pour bokonzi eza autant mususu ndeto babota maranango mais mutuye moko aroye baté un jour ngako comme président de la République mais le président Félix aza président ya mboka na biso tozo mona président zo voyager trop
tana muke na RDC moko Nigeria moko boye moko boye et le bama pe trop et ça la soko batu bien te balobi président ola fana na mboka asala misala ya mboka apé sa position bien ba signature bien ezala mais président banda koti azaka wa en avion na ebité soki oko pesa message na batutu ba Hollanda. Mais Congo la politique c'est aussi la diplomatie. Nana bosente que Congo est isolé. Nana bosente que pouvoir Kabila na ba mastana et ça que Congo côté na rando na mokili mobimba. Mais tant que la politique c'est la diplomatie. Ba démarche wana eza ba démarche marketing. Il faut vendre l'image du pays. Pour investir ailleurs, il faut expliquer le Congo c'est quoi. Vous avez quoi? Yango Fachi aza marketer ya République démocratique du Congo. Donc moni ba délégué ba scole ya prémisse ba tambolaka partout pour vendre des images à scole bien prémisse. Fachi pe a su Congo produit. Phototeka produit RDC. Pour investir ba sani baya. Voilà tina ba démarche no soana. Et toi ne pas être zonga. Mais pour bana bazo moi sachet. Moi no sama futa. Faut pas sani. Papa bimate. Bango bazo ko attaquer Félix Poazo bimatro. Bango ba bimate. Banzela kabilo yena ndako, mbongo yena ndako, mbebulo yena ndako. Ndeke kutu po ali afwa bima. La loi du mouvement. L'homme est un mouvement. La vie c'est le mouvement. Yango Fati est un président public engagé pour faire les démarches pour Congo zonga fibo. Yango moni Fati de temps à autre aso bima na ye. Mais ko bima ngo za RDC ba reno mso Union africaine. Oui, parce que deuxième vice-président de l'Union africaine. Dans la diplomatie, Fati c'est que Congo est sur les rails. Congo est dans le Conseil des Nations. Deuxième vice-président de l'Union africaine. Président du groupe consultatif, il y a ONU, en Afrique centrale. Dans la charge non homogène. Et dans la minute de base en Angola. Mais au monité que ba voisin na bino ba to la muka bazo critiquer en trop bazo le président il faut fanda calme président il faut sala musala président ba mona na Congo et comme ndeti ba pays misusu mais bazo critiquer en ba sorti na e c'est comme si bazo mona que banda président koti et lo malonga azo salate ba dépense ndenge ba to la muka peut-être bazo critiquer donc voilà ça c'est ba bénéficiaire ba voyage wana et ça ba to la muka Lelo Oyo Matongolo a nommé administrateur de la Banque africaine de développement. Bon, je Félix Honor Bimate. Pour que Bimona soit coûté la président Bad. À comprendre que Bama Salamuka, ba obéir la vérité des gens qui yombo. Donc la vérité de la poste. Ba lu gane ba boulot. No moni 5 mois à Pamba. Ba koki opposition te. Parce que opposition na batunango. Nenga ide pesa pouvoir opposition abuo. Pour bien le baran na zo banga enzo il devait comme un parti unique. Et le maloba nganga. Et on l'a dans autres. Tout le monde veut travailler avec Félix. Alors on se pose des questions. Bino dans la mouka résistance populaire, soulèvement populaire. Na bino opposition républicaine. Si on boutique résistance populaire, boutique na opposition républicaine, tout le monde veut être casé. Ah bino bozo là bas casé bino. Moussa na mousi on a zu cop na bendi. Changer bolana et commettre fait na insécurité. Pour maman il m'a petit naïe. Ben babé na cousin de négocier. Tout le monde négocie dans la mouka. Alors c'était on se pose des questions. Donc Fatia au la politique à sens cynique, contradiction à la tête. FCC Gounaka noté zo mais le gouvernement. Tout le monde veut travailler avec Félix. Il y a un besoin de Fachi, il y a un nommé Badou, bon besoin parlementaire debout. Papa Zomba au clairci bisono bien l'isolo à professeur Matungulu et Bandaki Kambo professeur Matungulu. Mais nalbe hein. Et ça, moi, c'est un balit. On comprend les bases en relation, car ils sont meilleurs. Mais on se pose que où tu as été, il y a un cas là. On comprend les gars qui basent la politique fashion. Il y a un Congo, il y a une politique qui est Shida. Au André Gmbouta, RDC, c'est la COP. Donc, on a marqué le vérité des jeunes, au soulèvement populaire, et c'est qui façon qu'on s'est avec Mkolo. Pour exemple, on a même que Facha a 10 ans de pouvoir, il y a un bon sera en boc. Herman Cohen a lobby, l'Américain là, Fachi, Azana, pour ça qu'on s'enrichit dans le pouvoir. Il est venu servir le peuple congolais. Et sa gestion du pays, c'est exactement son père. Cela veut dire quoi? De les Américains, ils ont regretté pourquoi Babonisa qui s'est dit le père. Pour que se rende compte, oh, c'est ça, oh, bah, c'est Nena Fati. Partenariat gagnant-gagnant. Professeur Freddy Matungulu. Oh,
non mais Matungulu comprendre que na minute oyo akolia zelo akolia ba batipamba baba tamalewa ba matolo abeti couple marque na efo perso abeni mobo oh fallait que Lubumbashi abenda la muka il fallait changer ça là il fallait coordonner la muka na fin il y a juillet parce que comprendre que la muka a fallu mbeya ya Moïse a ele le côté bonga zuna que nous la muka kuna coopérative copa bien za signature à Félix a négocier na marque na minute oyo administrateur na bad il a que Lubumbashi na minute zo bonga marque na Abidjan voilà fait du kamba matin Freddy Matungulu les financiers comment il y a des financiers on doit tenir compte de la bad Alex de quoi il est capable angengisa moi image à RDC Lopard Lopard ne makambo yango Lopard monsieur wana a que nous représenter RDC na bad voilà la muka message noko pesa na batu nyonso ya Congo na biso ya Freddy Matungulu o bazolanda biso partout dans le monde ndenge lelo eloba mitro lelo c'est comme si pe batu la muka ba sepelité ndenge lelo bache comme responsable à qui représenter RDC mais madame la muka musala bango regretter ba sepela rate Félix Abim président ba sepelité Matungulu zo poste ba sepelité Moussa na Moussa benamo eloko na beni kuna changer Ebola ba sepeli kate donc on sepela so ndenge fayu la kota yi dossier fayu la kota yi dossier bazo examinango dossier ni azala au conseil de la république changer ba réforme ya on to tourner place au lenga ko yaza o lenga ko yaza déjà luka place c'est belé ko lenga te place muta vandi o ya le susuwana o mwe Matungulu lukine bad muza ne muza Ebola na est beba pe a négocier na cour yo lukaka place au mutazate siko nani ya rotika na la muka yango tozo kamwa siko na minute yo mutakubundisa biso azate oh fachi azongisa ki ba opposant so ba ya poto bagare mais na comprendre ba opposant kubundana ba taide pesa bino pe bato majorité wana balobi eza ba idée na bino bato cash na FCC nde bonibo neutraliser la muka bokoma koyiba mutu moko moko la muka etikalara Martin Fayulu mais la muka na FCC équipe moko c'est que Martin Fayulu fait donc cash na FCC équipe moko na lobby FCC cash la muka équipe moko na ndenge Genève oui Genève est une élection ça matin pour ba santa que da fati fibo candidat moko ka mta voyager Congo monde aza candidat atamboli monde entier bango ba nuso ba candidat ba 20 ka na Congo ndo ninga na zate tant ba timelu c'est que maso aza da président avec élection salama ndeba kena olinga boli ya la muka élection salama te Kabila continuer 32 ans tant de timeli cop tobite so to boyi ba boro ya machine Kabila revendre so wana nani azaki na idée wana nani azaki na conception ya makambo wana nyos mais boro uti na FCC bakena ngona ba opposant wana o ba masa Kabila po bango so ba la muka baza ba camarade Kabila bemba vice président Kabila Moïse gouverneur ya PPD ya Kabila c'est professeur Matungulu pe azam ministre finance ya Kabila ça na Kabila Martin Fayulu ko du camarade ya Kabila akambika da bombole ya cha andeke mbuta nini susu nani wasana Kabila de président Félix passe na Kabila baila biso vidéo baila biso vidéo vérité désir vidéo ka vidéo baila biso vidéo bata sa biso place ya sana Kabila toke kuna basango Félix premier ministre ya basango ya corps obi Kabila beta machine mwana ko yazana ni nkoi akwa tika ki maloba bo lukaye partout boye langa e vivant Kabila beta machine Félix Tshisekedi Félix Tshilombo Antoine équipe moko kaboya na Kabila boya Félix na mutama moko boya na bachagi à la place azui pilote bala mais lelo pe bachi akomi président de la République nde zolo bama yango moni lelo la muka bazo beta c'était na likambu ya vérité des urnes na lobe on somona ordonnance normale président de la République ordonnance normale président de la République zalaka mais ordonnance normale le premier ministre ordonnance normale le premier ministre zalaka bango bando senga vidéo bamona vidéo tendolo ba tuni question na Félix na ba RFI wana mais yo ba ebisi biso ko bozana deal ba nomayo Félix Abino ezaki accord verbal toyokana ya na majorité ngana sécuriser qui met ça nini Evan alternance en douceur c'est ça dilo FCC non ya d'accord
kasi babimisa yango te. Siko eloko nini siko président lelo aza président mais Lamuka azo continuer toujours bitumba wana te Lamuka azoluka bulo yo no mwana te mwana azoganga azosenga biloko na ndenge kolela so pesika malewa atikine kolela bango pe baosenga baposte na ndenge bakele ba vérité de jeune o mokonzi mboka azaka be moko Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc pourquoi professeur Matungu le komi boye na moni bokomi munoko vraiment makasi IDPS bakolo terrain bakolo politique comme ça blague na IDPS l'unique parti politique au Congo fait ça c'est l'IDPS parce que tu es dans l'opposition tu es dans le pouvoir oh monsieur wana ba keyango na pouvoir biso to uta libanda malé meti to tiniki mutu moko na Union africaine na cité de l'Union africaine Fachi président de la République démocratique du Congo élu pour na 2 mandats 5-5 soit si muta IDPS musaye 5-5 soit si mutu musaye ti mukolo so aoya. Est-ce que Belo FC ça zo préparé pour na 2023 ah bébé nini yom doko yebsanga onga na yebi kala te mwana bendana mais déjà babandi makam na bango pour na 2023 na lobby na minute au mwana bendana na FCC ezaka plateforme ezaka nani ya bendani yo pe songi pour na likambo ko libati lelo yango ko mobeta mwana bendana tozo lika constat to remarquer na avenue Ikelemba numéro 60 ba oswana biso bana quartier to lingi ba to baba oswana nini tozo observer yango moni o sama na FCC c'est pas notre problème. Oswana la ni yebisa biso mutoza na avenue Ikelemba ah mais bango balobino baeta lobino comment c'est fait que na FCC batamaele baza batu pe baza mes propres baza yo zolaka biso bato bana ba dossier Shadari muta ba dossier na Union européenne Alexis Mamamba sanction ya Union européenne aux États-Unis ye muta panzaka avion ya peko ya excès de Goma aza rebelle na avion na tamo si bango bazala donc azala problème tamo si na famille na bango famille à père na bango abara tamo si bango na avion wana vice président na ye Shadari nani Bochab vice président Sénat biloko akamona sabo kasi aza na dossier ti lelo baméricain baosenga procès pour américain asala blague te même ebembe fo ayeba ekufi ndenge nini donc voilà en fait bateau Kabila a désigné kaka bakolona dis-moi qui te fait quand je te dirai qui tu es donc tu comprends que non aza betation mabe yango maman sa FCC a commencé par Bahati abe aussi mbaté et pourtant nga na ba député belé après PPDC Bahati yo kozwa moto aza même parti politique te ana ba tout c'est manaye donc pour l'hôtel c'est le FCC Kanate oyoka sango mwana bendana. Alors merci vraiment papa Pierre nalingi opesa message moko pour na IDPS et puis pour na président Félix Olelo azali président mboka na biso tozo zelaka gouvernement et bimapo ezo umela batunyo so bazo zela misala ezala na mboka o hôpital ezala vraiment surtout école donc ba conditions bien ezala na mboka o batu balia bien donc transport ezala vraiment bien pour mboka na biso Congo et commandé ti lisumu moko boye makambu nyonso passe na mboka o nalingi opesa message moko eza message mo apé na bandeko na biso tout bolanda biso na niveau diaspora partout dans le monde oh vraiment pe bazo ignorer oh bazo ndima vraiment te président Félix ke arosala pe mboka ya malonga na mboka oyo oh mais au moins mutu soza mutema mabe adosali bolam a ondima ngote qui ne sait pas que na mboka oyo IDP Congo parti politique oyo bundala Congo zaka IDPS nana bosende que na mboka oyo po Congo ezala ndenge zabo IDPS a payé le prix nana ebete que IDPS a parti leader bama so ba chama kele awa nana mbi ba ona poso nana pesi ba ngou a poso n'est-ce pas IDPS nana pesi ba tu goût ya kolinga Congo na ba congolais c'est l'IDPS la pepe neke Fachi et ça les nayo sentir que moto za bolinga Congo na ba congolais parce que différence entre les abisso na bango ba yeli malewa ba yeli ndembongo wa Congo oh mutu oya aye ko landela bomengo wa Congo l'argent rend quelqu'un aveugle au monde du fait que ba landi makama Congo bomengo wa Congo moi ba s'occuper la Congo ezate
moi je s'occuper na peuple congolais ate bazimbonga Congo batongi ba immeuble telemi ko ba champignon loka mayebo mituka minene balinga ba mituka kuba ba créer ba usine eza libanda basali ba compagnie banda na mbonga Congo bazala ba compte na banque na mbonga Congo ba tiango libanda mais ba congolais ba kolo Congo misère pour melata type c'est tout un problème ocha nzungu na moto eza kwa muta azolinga koma vice nzambe donc voilà ma be bato basali ba congolais passe à Congo misère à Congo eza ba démoté moso o démon na kana biso ba congolais baza ba innocent même bandoka famille makambo tali bangote ma passe na biso ba misère au souffrance de la Congo sous développement eza bato zolo kwa mtu wa ndeke mbota eza intellectuel il faut parler un bon français mais formule oya na na Congo na kini surtout la mathématique ba fulu un mathématicien a créé formule ba fulu Guy Matondo Masanae 18 millions de dollars dossier de l'Assemblée provinciale donc masa oyo basali ki mutema abe ko lega même Lucifer na obanga même Lucifer na ndimita ondima maona lifelo pour Lucifer ba mo bangela bango ko yamba mona lifelo mona basali Lucifer coup d'état yango moni kana bango même lifelo en tout cas ils ont passé pour bakene pour ma beba basali biso en tout cas eza yango te sko ba ke lifelo te ba ke te ba gene pa nzambe te ba gene pa lifelo te do ba ko yenga yango moni na minute FCC azo yenga azo bele ko sala te basali 21 ans na pouvoir bilan catastrophique bilan négatif criminel satanique batikele biso yombo na yombo dans tous les domaines de la vie yango moni Fachi mwana Congo mwana ya Chichi bana nkoi baza bankoi te bana nkoi baza bankoi Fachi mwana nkoi ngamoko mwana nkoi yango moto décider to bongisa Congo na monga Congo etonga Congo yango moni Fachi azotonga na azotonga tebisi bango chez nous silence chez nous travail yo mokoza mona kin obike Fachi parole banzela mbongo yo bapeseki toma luwaka na 5 chantier azila rabdame banzele salamite me Fachi habite to landela ote lelote mais tozala moko to kosenga o no so ibika zo le ka leta sani azongisa o yebika zumbongo leta sani azongisa yango nzela Fachi o azosala université silité asosa évité bokasa kabamba na bentérêt kutu azo parler po bozo beta masolo bentérêt était na bentérêt Félix a otonga banzela bozana idée kalate nazo kende est kuna pona sa be mission na niveau est kuna yo sala makasi nga una kosepela okende poza lisu ya ba diaspora yango moni bombo to réservé batalamuka na FCC oyo kata bitumba na lamuka na FC moya babunda leso ezate classe abana ofele tozu to débloquer 3 milliards de dollars américains bala batango ofele. Alors merci Papa Pierre batunya sobalando oui, camarades scolaires parce que bana ba parents tout passe Belango ba VC ba AVC pour la rentrée scolaire mais à nous Félix Alobi classe abana ofele ezala pe ya solo to boka ça batongite il faisait silité Facha mtabilobela mwanzate il a opposé ba acte lopa na biso kaka bazimbongo nyoso te lopa apesi bango mbongo tout ana nyonga lopa le parti lelo bazozonga te banda to polaki dimanche ti lelo bazaka en Égypte bazonga te obike na profiter na micro pour féliciter Félix a soutenu lopa d'une façon financière et morale obike match à Madagascar soka albite on a eu kamikaze te neto lekaki albite sali kana au santé ya jeté albite on peut s'entraîner à Madagascar en botte donc c'est que cop Félix Souza le bien on a mis na Niger que ba félicitations ba jouer bobeti kitoko mais albite kaka donc c'est que na minute tout fundi albite na CAF na FIFA il faut pas longola ya albite wana c'est donc blague était pour Félix de Makambo a récupérer place dans l'Union africaine Mikolo ko mikako leka boy Félix ozonga boy Félix ogena ko Félix de Makambo on peut aussi félicitations na président Félix pour na Freddy Matungu na lobby Freddy Matungu nda féliciter Félix pas passer boulot pour la muka mpia ka jeter kama kelele bana le côté
bana le côté na lamuka ba comprendre que ça 10 ans na Félix okolia zelo yango mwana bendana ba ko pepe na kuzu ezaka osutuke boye matungula bende osutuka boye mbusa na musa bende ele ba sur l'ensemble comme kaka mutu faux perso pour avec mutu moko ndaza na signature Fatine Makambo. Merci Papa Pierre. Opé c'est le numéro de téléphone na batunya sobalanda biso partout dans le monde. Donc plus 243 pour batuba bengayo. Ya on a biso bana poto botika mbeya mbeya. Omone mbeya mbeya na sakana mfina bino. Bino ba mikolo ba intellectuel ba diplôme belé ba français belé. Omone ko mbeya sa mbeya fa. Mbeya nani? Fa yulu te mbeya. Alembi mbeya 5 mois le côté bloqué. Pour yega kobina. Asali 5 mois mabina lo kete bloqué. A commencé na boulot. Atiki bino bana poto mbeya. Bozonga na IDPS. Bozaki pe bato IDPS bozonga sima Félix bino bana poto bozonga na bino. Papa Pierre numéro de téléphone bato ba Hollanda yo. 243 plus 243 89 86 70 644. Plus 243 89 86 70 644. Alors merci vraiment na Batunyo Sobalanda biso partout dans le monde na niveau Europe. Merci vraiment na Karine Chamba au azan na niveau France atala émission biso chaque fois maman Anto Aluta na niveau à Bruxelles au azo pe Kinshasa torozane déjà. Assemblée la rapport Namboka Nabiso, merci na Mouvier Chikito Mouchachino, OEP anniversaire nae eza le 5 août à cause la paix na Kinshasa pour à France. Merci vraiment na Bibi Kapinga, OEP anniversaire eza le 8 donc azana niveau Afrique du Sud Torozane pe na Kinshasa. Merci na batutu vraiment bazolanda biso ba Pablo Sinta donc l'économiste donc technocrate na niveau ya Londres. Merci vraiment na Moro Mbito na niveau à Paris anniversaire pe eza le 1er août. Merci na Karsha Sadik na Finlande o bazolanda biso ngamoko anniversaire eza le 9 août na si batutu batala rabiso partout dans le monde baebi donc merci vraiment na combattant makasi o bazali côté biso toujours partout dans le monde donc na habité Papa Pierre Olingi Obarsanine bonangi na baksaka à propos du gouvernement comment va basali 21 ans na pouvoir ba kembisi ba combattant na ba congolais lelo oyo ba komi pressé pour le gouvernement alors que ba vanisi bemba tiseke de 2 ans et 3 mois ba boya bembeya mais na misika fourmi Félix président to sali programme bembeye bango pe baza la patient soki gouvernement osala 2 ans baka motema balenga ndo ba sepela mimukolo ngano leki mutu zaki matanga mais mutu azonga te Fatine mokonzi gouvernement ko bima mukolo oyo akomone bima okobande signature za mutu moko Félix yendo président Pierre Ponatan ko bima ngo mukolo Félix akondima. Merci. Voilà. Merci. Alors, merci vraiment à mon vieux Bing Ching, na niveau à Londres. Bing Ching, oh vraiment, à Talara Martin, invité sa fusée, na émission na Salaka. Donc, Bing Ching, merci vraiment. Place aux alliés. Junior Lange, na niveau estate. Donc, anniversaire de GNA, et ça le 9 août, awa, na Kinshasa. Donc, bozala branché na ma mission TV, tozape na Derrick. Oyo azana sima ya caméra oyo vraiment tozo travailler mikolo vraiment makasi donc réalisateur ya makasi nakati ya ma mission TV. Merci Nabino Nyonso, merci vraiment. Azambi ta portable uza funga nuki. Qui soit abonné, c'est tout. Ah merci. CPX. CPX ici c'est la Dacia. CPX c'est ta maman. Louis. Ah. Izanayo. Mengait. Ah. Oh yo les qui. On a l'équipe où il y a pas seulement Louis. Ah ma chère. Ah ah. Ngale lobi oyo. Bisa to mesana kanda te. Awa mutu nyoso soka koti abimaka de service. Mais ma chère, CPX. Oh ils arrivent CPX. 10 ans de service. 10 ans de service. Numéro 1 na makambo kotinda biloko uta Londres
GP Kisasa batate ebele bakufi batali na sa mabele oyo soki olamusi bango bando yoka moko likambo na ye ezali na baagence mosusu baza bacause ya bamatanga mosusu ntango nayokaki lisolo ya GPX mbala moko na Kinshasa adresse na biso ezali moko na Lopoli 73 place tozali facile na Londres kuna ezali kaka na esika stade ya Tottenham ezalaka ndinga esika bana na biso bazali et puis bokosela te GPX eza kaka moko boyo badongola miso buzakewa butiba desordre bukei busali makamabila ba desordre bukomoruka bubibisa répétition ya GPX réputation phénomène réputation ala ba constipation GPX numéro 1 ya fête congolais na Londres. Ma mission TV, le miroir du monde.